Netinga na za na prophète, j'ai une église na tambu sabat. To tambu na nzela gaction moko bimi abeti mwasi nanga. Na la kisa ki jido nyos na salati. Wani alikamba Yesu azali awate. Net na famille nanga. Na famille a mwasi nanga. Mutu moko lali ala muki ayo simba mwasi nanga. Na ko beta e makasi. iPhone. Please. Mama. Ba fia Kinshasa o sala e penza fiko fion. Fioko malete likola iPhone. Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe que tu dois kumvimbe. Oh Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie. Atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetoro nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambolama et suka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na ye oyebite. Merci, très cher abonné. Balandara biso na kati ya chaîne biso ya makasi ya tolo na TV à notre maman Anna Kalambai, moi ça pas Carlos Kalambai. Tout petit encore une fois bambote belé, je crois na kati ya étonnamment bomoni encore une fois les prophètes voyants au babengi abonné à Tongo et à chaîne Oyo. Joyeux anniversaire et pas ya Josué, joyeux anniversaire et pas papa na et pas encore une fois ya papa na biso Carlos ainsi que na Pesimbote et pas Guy de Bambongo sans oublier des big managers na combo ya papa Ivaris les autres zana Mosakoli voyant des voyants. Shalom de konangai, shalom na bana nzambe nyonso bazolanda biso na nzela ya chaîne na biso tolo na se. Shalom na mama Anne Kalambai, shalom pe na molonga na ye le révérend pasteur Carlos Kalambai avec toute l'église, shalom pe na bana na bango. Na profité pour na koloba lobezaki anniversaire ya bébé nanga bienveillance kabambanda Elise a totalisé ki lobi 9 ans 9 ans nzamba pambola na bana nzambe nyonso yo basweta ki me na mona ki ya mama Ana Kalambai te mais bana nzambe belé partout dans le monde basweta ki baseli bana ba vidéo vraiment et motiva inga makasi. Mardi pe il y a le 8 décembre nazo fêté anniversaire ya bébé nangai gift Kabamba Pauline oh ya lundi bienveillance yé pas koko qui ça 7 ans non c'est la bana nzamba c'est la gift ba vidéo ba souhaiter moi na bango et ça bien ti kanzambe apambola. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à moi, papa Jérémy. Donc 9 ans et puis joyeux anniversaire déjà lundi. Lundi on te rosala. Pour mardi on te rosala. Pour te zabilili. Pour sabisote. Non non mais y a tout on a benga ki oyete. Chance oye lelo yo senga ya olia. Pondo ya okito mata. Des jours banzo takengo ngalobi nazara kite yo na journaliste. Oui bien. Ah petit mon gars comprendre kete mais écoute félité yangwana de famille hein. O ya zangi famille mawa. Na vie na yo s'il te plaît na baba na nzambe. Zanga mbongo ndenge tolobaka. Mais alana bato. Mais bato pe yo zana bango kozana ba hypocrite te. Zalana bato ba comprendre yo ke muto azwaka pasa la nini. Azangaka. Mutoki kolala pa la mukaka na tout ton tour na yo soko zo vivre na ba hypocrite tala sa bango musika mexi ya olikambo yo simba ngamba hypocrite na moni et la motion na moi makasi boye hypocrisie na lingala bango double face bilongi mibale oye bate aza jida to aza apôtre to yebakate au juste eza nini likambo komela ki to bete ko lisolo tona nango babete ke mosizo na yebite. Non, non, nazana likambo ekomeli ngai te parce que na vie na ngai ndenge nazala wa na vivre ba
trahison ya bato ya ba niveau moko na yebite soki mutu moko esa vivre yango soki mutu esa sala nini a vivre yango tala papa ngamu ko mususu na vandi na moni mwana nzambe moko abengi ngai shalom papa ngabi shalom mama abi papa yaka na ndaku papa zokufwa nini abi papa piqué crise azo ganga makamba olo bato yebate lokola baza bato ngana kambaka na démarrer mutuka na banzo kene mbangu na 3e iri na limete pina mutuka tobokinga na nzobisa batu moko omoni na vie na yo bana nzambe nyonso bazolandaka partout dans le monde na vie na yo okoki ko réussir te soko za muta ba sentiment mosakoli sokoli ngo réussir na nzambe na vie na yo boma sentiment nga natalaki baza famille na okamba mais soki na consultaka nzambe na nga nakendo kwena na pula babete tangu nakomi pine tobokinga bachange pine nakomi liboso hôpital bondeko pine toboki ya mibale natie mutuka pembeni nazwi moto or ezalaki message nzambe po alobela mutu akolobeleka na nzela baprofete te la Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une autre tantôt d'une manière nzambe alobelaka bana nzambe na balolenge ebele yango nazo continuer koyebisa bana nzambe baolandanga na vie na yo soko lingo réussi kofoxe na tire te tangu nazwi moto mutango azomemanga nga c'est pas pozomemanga abi kita na kiti nazwi moto musu na komi place babengisa nga na kota bwe na kuti bato bavandi eza famille na kota bwe na ta bato babimiseli nga mindoki nasali nini nalingi naloba double babedi prophète double na kweya lokwa mbula banji bazalaki wana te po basimba yo papa wana likamba ba ange eza likamba ngande nazanga i sagesse po soki basigne ya mituku esalamaki na ngala kende sute te babeti double na kweyi nata bayiba nzo kanganga batsanga kraka so naebisika wana so tenga siko kraka oye ekomelo ndima te imbécile po ngala finga mamuta bakisi lelo te bato apoto ozomona baolandanga ebele bafinganga bamagicien surtout mo likambo avoya biso obengaki ete mpo aza voya natie bisi bango batanga na 1 Samuel chapitre 9 verset 9 so oza mwana nzambe tanga Bible voya c'est un prophète voya ça signifie un prophète momona mutu moko azocritiquer voya tala landela bato bakritikaka baza mabe yango wana sujet na biso te ntango nakoti na kati ya lopango babandi komenase ngai so tabanzo menasinga kati na nga molimo na nzamba eko ebisa ngai alobi yango mituke bandai kosala nini kokufa ngai bapine nakoti nataka papa na ebisi nga bi ozwi mwana na nga mwasi odevierge ye ozwi mwana na nga ya mwasi osali nini odevierge ye ngai ye nzoka mwana na ye abimi na chauffeur yango ngala zaka prida na via bana nga ata yo mosakoli tango yaka ndako mona bana nga baza musika po nga na vie ya bana nga na olo bango kwa prophète ce ko toucher bana nga na koti na nzela na yo na bandenge tout na ozwa yo parce que so simbi bana ngo simbi personnalité na nga simbi moi so simbi bana wewe mais ndeti nga na sa na prophète j'ai une église na tambu sabat to tambu na nzela gaction moko bimi abeti moi sinanga na la kisaki jido nyos na salati wani alikamba Yesu azali awate zokuta papa so ezako likamba Yesu azawa te Yesu akufali ko l'église l'église ya mwasi na za na mwasi moko ayeba koloba te nga kumuna swane la kai nga muna kote la ku mwasi nanga so tangu yo banzo simbi mwasi nanga net na famille nanga na famille ya mwasi nanga mutu moko alali ala muki ayo simba mwasi nanga nakobeta ye makasi pe tina obeta wana ona mona na misu nanga o mulangi o mbeli ozanango makamsu total ngo si sima wani ya likambuku tute robo sakamanda ezate so simbi mwasi nanga na nyatio makofi boso so gutana wa lekio mais papa malamu babetanga mais nako tika teke mutasaka na mwasi nanga ça c'est vrai malamu mwasi nanga bakimobai nanga defendanga babeta ye la fois passée kuna tomboki na école ya bana
Moi, Abi, papa, j'ai mal ici. Qu'est-ce qu'il y a? Abi, je n'ai pas compris. Hein? J'avais sommeil. Balamuka 4 écoles musique. Mais ça y a benze na litoi. Mais papa, na kendela y messia na 12 heures. Lisa si bien. Na ses frères Yaka. Pasteur, ngabi ali kamba pasteur te. Na betayo. Voyons, na bina tam na betaye. Et si na kanga ki na kingo na tomboli. Ah papa la moi faut na zonga ka sport. Eza mabe makasi pona yo. Mabe anini? Mabe yo musana nzambe. Mwana nga vimbi lito ebisanga mabe. Tika ba demo ba beta. Wana ozo tumbola ngai. Hein? Nini ba directeur ba ye. Nabi botu na ye na droit nini ya beta. Natala ba para musu ba ye mwana nga pe ba beta. Mais ba longoli pe école hein. Nanga na tuna te tala. Bible lobi soki ba papa o bazama be mais moi na sengeli pa okokopesa mwana libanga te biso ba papa mokili to amabe so moi na sengi biso lipa to pesa ye libanga te obongo papa aleki omoni batu mususu na bavi na bango landanga mosakoli partout ba olanda ngai batu mususu bazaka na bambongo esila bakoma ba maladie parce que ba bundisa bana nzambe mwana nzamba tazo tambola makolongulu keba na ye mwana nzamba ta latiela mbe pasuka keba na ye mwana nzamba ta zana vie ya pasi mais mokeli na ye azam na pasi te. Voilà pourquoi la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Prophète landangai bundisa na yo marabu bundisa nganga kisi bundisa mutu mususu mais mwana ya nzambe oazo reconnaître Jésus lokola Seigneur et Sauveur na vie na ye atoleke na mituka atoleke na mbongo atoleke na mayelo leke na bonzambe te batu mingi na vie na bango ba eshua parce que ba bundisa bana nani ya nzambe. Prophète ezana batu mususu ba pambwa matin po ba critiquer ba sai na nzambe. Ata babiso ndeto oleka bomona mutalandinga na YouTube abanzo finganga. Papa na baby na dévierger mwana na ye. Nzoka muta dévierger mwana ye c'était le chauffeur. Nabi ngaye, nabi papa na ebi ke bazo kanganga. Bo pesanga mwana. On a dévierger. Te, babi bobi misa mwana. Nabi natang moi natanga kombo ate nabi na dévierger yo. Nabi Seigneur, si je suis ton serviteur, prouvez le coup. Bon, nandenga black tenaza voyant hein de konanga. Place anana ma tata hein. Li kolwe yinda na minute. Li kolwe yinda. Na c'est papa, na c'est ka batwa kanganga na maudire bino nyos. Na bi na maudire bino. So ngam na dévierger moi noyo. Lobe otani satongo. So ezanga te bo benganga. Papa ba memanga na échanger hein. Place to comme échanger te ba benganga hein. Moi, Nandos bima makila na munoko. Ayolo la vérité que c'était le chauffeur. Oh, maman ya moi na boya ka chauffeur pour chauffeur za inde konaye. Mais maman dit mais quoi c'est la prophète du Kambo. Trahison. Ba trahir ngala likambo na yebite. Papa ngala mema bangambo mususu na ebi mutuna makolote. Ngo mona mutalala la mukyo voyance akamobali na ngai. Oh. Ngam na mwasa kitoko mama age mwasi na ngai webiti batu msuwa moi omo le londe na otumboleti nese yo pe kitoko komo leka na obango yo bota mwana mususu oh papa je ne vais pas hein nese na obango yo bota oboso na boti na ezama be na ndako na ngai te mwasi na ngai kitoko bongo na ozwaka mwasi na ngai na trahir ye facilement nga voyant. Bon, to moni papa netinga hotel ninga na okena villa Kinshasa. Awa to salo kolo flato yo mwana ngai. Na ebisa yote. Papa oyo kolo flato ngane na baptisé ye. Na yeba ye dans le néant. Et ce moment to yo sale mission ba bisi bokende. Jamais. Na zoye dans le néant kolo flato c'est mon fils. Place aza alanda pe biso mingi, hein papa Thomas Kabamba. Un homme très sage. Papa Bilonda, papa Lilamba, alboso na bwa kamutu. Na ondimi na bwa ke pola lia kamwa eloko. So yo poli ngala bwa kola lia eloko te. Oma teke ya mwa passe. Moi eloko. Lobe anniversaire à moi nezaki na moni papa tinenga gérant. Moi $500 et motivé nga. So yo le prophète a pesa nga tambote te. Na kokate nzalande sala ke na piate. So c'est quand na lia na opia. Ce qui n'a zoloba, il y a des gens
ba trahisa batu ça ba contrôler net na zawa toke non solo prophète banga nzambe na yebani na bana mibali combien na mboko na yebani na bana basi combien na mboko na zaba numéro basi combien na mboko soko moninga na mwasi to telemobi mwasi na ngai na lati ba costume nga Jérémie voyant na lati ba costume combien ba famille bana moko bazaki ba peta la mitu na kiye yeso bongoli motema ba bali papa na biyondo komanani papa lata costume na lié bambonga ba doti combien na ministère na ngai tala na ingine bisa mutu moko na vie na yo il faut pas ko trahir moninga tala yo oyeba noté ce to lobby boyo lukape to lobate to loba omone loko et me mon échec parce que olingi ko trahir trop bokena baninga côté kuna o trahir bango moningo ya ye aga fungolo apeso loboko banjo ya face o trahir ye est-ce que ndengo trahisa mobali wana ezadine ndengo trahisa mwasi wana ezadine na vie nazo bana nzambe nyonso ba olandanga bana basi nyonso ba olandanga na vie soko lingi mobali te kolia mbongo nete au 5-5 na ba au 5-5 na ba yondo zo pola 5-5 na ba yondo zo pola bolimbi sanga na lo bango kwa papa hein zwa elamba ya sika lata ya sika na magasin mais soko sukolito yo ke sengwa elamba wana te na kosi posi yo ke sengwa elamba il faut ça nini o sukola eloko eboma bafi na biso Kinshasa kindumba papa tek lokoso ya kana osima ba ndumba tala bon personnel elo na kotanga te Nathalie a mwana nga na kamba ba farana ye liwa na ye ça m'a fait très mal na barumbo na ngana lo bango te mais na loba a mwana ndo benga nga papa atanga kana école songolo moyena tanga te po mwasi nanga pa bisenga yo loba makamno na ba chaîne ko loba te mena eye kana loba ngape naza banki te na ndo bomba makambo babomba makambo eza dini ya oya tina te na bomba pourquoi akutana kina garçon moko ba garçon abana ya baya mais na mitso to ba papa bakimisi bana bango ba ayebisi bango so bongi na bima ba to bima na bino boso melanga iPhone 11 abi ezana ba Instagram na moini bat papandi bonga na kotsa te parce que c'est ma fille aka bimina mibala ngo 10 ba coucher na ye iPhone 11 okutu ba sombele lisute tanga nzo kenda banzo senye makila nzo kaba menga ngoni so place ta so ini balobiana ba ya basi e pasukaki ti ba mema na mama emo akufi likolo ya iPhone Nathalie azale yo na morgue ndeto so no baza morgue mama yi na ko même iPhone 11 azu angote webi eloko ezo bomba ba fi ya Kinshasa iPhone please mama ba fi ya Kinshasa o sala epenza fiko fion comme malete likola iPhone yango plus yango na tuna iPhone yango euta wap so biso to na ba iPhone te to ba tout te yo za se to apena mbongo te to ama kokyo so ma iPhone te to za mibali te to za basi te po to sela ba tekino eza ba malika ba kiodo ndeni susu oh ba ebiana ba yebango mais nazo bisa bana nzambe nyonso eza théâtre te ko bebisa vie na opona masanga te ko bebisa vie na opona mbongo te mobali oyo lingi te ko lia mbongo na ete ko kanisa te ko za mobali oza ko avancer ozo se nuire ozo mi bebisa sans le savoir ba papa bande konanga na vie na yo ko venger te na vie na yo ko venger te il faut pas ko trahir bosali na moninga kopi même kolombongo ibimi owangani ye suka moninga wana sunga yo metangu ya ye kosenga yo edo pandie ye sango na batu nyonso mosakoli mokilo eza mabe bana nzambo ba olanda ngai na vie na yo soko za na mwasi oyo trahisa oza mobali oyo trahisa faut senge pardon est-ce que yo yebi nga na sala divorce oyo bango papa na zaka na mwasi mabe na ngape nzamba pesa ngaka basi kitoko na kamwa kapwa nini na zwaka basi kitoko nga na leka na moma moko ba empoisonna ngai
mpo nazwa lipa ya 200 francs soki baninga bandeko boye te seke nalali nzala na kati ya pasi na ngai mama ya bana na ngai naboti Jérémie naboti bienveillance naboti gift na mama na bango aimé c'est ma femme na bala lelo bana nzambe bayoki yango ya bilo na loba te na kati ya pasi mon frère ndenge na komaka yo kokovanda nanga boete quand j'étais empoisonné na subaka makila ndinza landanga na okoko tombola bote na koma kolenga na ngina bisa batu moko nzamba bikisaka nzamba pambolaka oya teliki nzamba yoka sonite c'est là où moi si nanga koma ki famille babi ozana nu mwana muke kondima ba charge ya ba veuve moi ça komi ko déconner nga na mbetu ya hôpital ya l'agonie bakanga moi si nanga place mona mobile tant bande ko nanga ba ebisa bi je m'en fous aya kanga biloko abimi siko na bandaki ezaki susu passe ya maladie na passe ya moto azai proche no akei ta niveau tangu na komi na suka ya liwa na ngai na lala na butu prophète vinga na leka nango bana nzambe nyoso ba olandanga o baza ba difficulté ba vivre ingratitude à mokili kota nanga contact nzamba okangola yo kota nanga contact nzamba ofungola yo so bat ba benga nga muto ba kisi baza bon bana raison ko benga mais so ba yebi bisika nga na uti ba benga nga muto ba kisi te papa nandi makate ke na vie bato ba souffrir le kwa ngai nzamba pambola yo mon frère bina filé oye minze mama yewa na bina filé avant-hier nazo sala vidéo nataka mutuka moko ebimi natela mona mutu wapi abi c'est voyant abi oui c'est moi abi moi c'est bina filé natala atenga na stati abi makambu nyonso lobaka abi nandima ba pasteur te mena mono ndire olobela kangai nzamba pambolo abi tokota mutuka bato bazapela mo mbongo na ndimi bango te na lobi yango oh yo ni manu bato te na lobi bien comme na ebi na filé bi na filé oya yemba kinzembo ya liwa yeti te nga na yebi na landaka tika nga la landaka koloba na monaka koloba koyeba te loba ke na monaka bi na filé nzamba pambola yo star na biso so batu nyonso baza kwa yo vraiment sungainga to koti na mutuka na ye ala mutuka nata ba prophète mo baza wana voyant bosolo ane libanda voyant bosolo ane libanda ba mituko eza cercle nga bio bo cercle yo zanango tala na yo kota ne na katsa mutuka azui mo epakola masai nini apesi ngai oyebi ebongisela kingai semaine wana mobimba nzamba pambolo bina filé nangi na continuer koloba tangu mwasi nanga sali mabe mon frère navanda 5 ans omoni nga na boti mobali ka moko basi na basi navanda 5 ans ya pasi mais mukolo na komi na suka na ye kotala na zui avocat nga maître Patrick na teka ndako na nga ngiringiri na bi na teka na tsambongo na banki po na bana maître bisinga bi prophète pourquoi le bibone se mettre na okufa maître banzolela abi mais ce que nzamba linga benga yo pourquoi tikinda kopo na bana te nabi a connaissant ma famille ba osa bana nga mabe abi te sala nyonso na procuration tant na sali nata la maître azu papier na pasoli abi nde na pasoli papier yo okufa te na vanda na lali na hôpital yo ngalie ma santé jour na sali crise na se ya koma na loti mundele moko azosa la croche ba yango na croche ta mundele ana zokima akomi place nga naza abi yakato kima no na bise naza malade abi tombola makolo na bi na tombola nde na okokote mate abanzo tsama boko bo nga na omata aotsa maboko nga na omata nata na sama kuna nga alongoli biloko kwa banzube abi yebisa bato ana bango batikalia nga nde c'est là où Dieu m'a guéri jusqu'aujourd'hui. Parce que maman ya bana nga kimangati après ko kimanga na balite kutu nga na yeto zaka bandako bo lelo na somi bandako yo nazaki nango te nangi na ebisa mutu moko azolandanga na vie na yo ko se limité te
na vie na yo kowelaka kosala baninga mabe te na vie na yo kokata tala eloko eleki na vie lokola kokabeza te oyebi bato mosusu nauti osala video moko bolamu zoba eza na bato mosusu basalisa bato me na suka bavivre ingratitude me na vie na yo koboya kosala bolamu te mpo bato bazongiseli yo mabe bolamu nyonso oyo osala na vie atandele eganga me na opesa bana nzambe moko conseil na vie na yo il faut pas kowela kotrahir mutu soko oyebi ye te kokritike mutu soko oyebi ye te na oyebisa yo actuellement mwana oyo balobakaki nga na dévierge aza na se ya nini ya mabele papa na ya yaka kosenga nga pardon ya kongoloma libala mwasi ana ekufa estce ntango bofinga paster ana aza moyibi oza bapreuve mwasi ana aza ndumba bafi oyo asali yo nini ti ozofinga moto wana asali yo nini estce soki olati eloko ya mokusi oza ndumba eza na ta papa nayebi so solo omoni bafi oyo omona bana ndako bafi na biso ya ndako baza na kindumba koleka ata bachele na ndeni baza bahypocrite ya ndenge osaka na bango te bato ya série bon zwana bafi na biso outi omona yango nazalaki wana ngambi nasalaki prière na INRB de 30 ans jusqu'à 18 il y a 14 ans apôtre Michel Alali de 30 ans jusqu'à 14 ans nde balekaki na sida baleki baoya ba 40 ans 50 ans batondi na sida sikoyo mpe bana ka ya baekole oyo toyebi wana so ntango baye kolanda c'est quoi ta bolimbisa ngai bana nzambe bana ana oyebi bano ya ndako jamais bakenda na préservatif bao bakendaka na nzoto moto akosa yo te papa nga akamba bana bafi de 12 ans jusqu'à 23 ans, il y a 25 ans, na église nanga baza plus de 400. Na solo la kana ba finyoso. Neti moko mokolo ana il y a une intercession mercredi passé. Il y a une intercession il y a église mobimba. Mercredi to komi na système oyo la na se. Lem sou mercredi ya semaine to na yondo tambisango, yondo diriger biso. Natala mwana ngo Winnie. Winnie aza na 15 ans. Nzamba papa, nga siko nazotambola na ranger tozo prier. Nzamba papa voya, nzamba voya. Pesa nga mobala bien. Nazo mono kwa oyo azosaka nga, noki ba char de poule. Na kombo yeso ana 15 ans. Ana 15 ans. Ba char de poule biminga. Oh. Nabi sambela loba soto nabi loba ngala tiko sa nini koloba nzamba papa voya nza ayeba ite ngala za wana nzamba papa voya jusqu'à quand namoni ondira zo sakana ngai namoni ondira sakana ngai nzambe pesa nga mobali mususu na fongoli misu prière ici na bibo bengela nga Winnie papa na otanaki papa ngo ya bomwana nasi Winnie tu es un homme. Non, papa. C'était nzamba bioza mobile mo kombote. Atie longina se. Na esi bato bazali na bureau bobi mana swane. Mais c'est Winnie, tu connais oh papa, c'est lui qui m'a déviergé. Déviergé. Winnie, you ebi mi bal. Nabi mama. Bana Android. Yango mona omona mwana okana téléphone. Please, iPhone please. Maman nangai. Winnie, depuis quand? Depuis quand church? Maman Zoto et Limbinga. Pour dire à quelqu'un, ezala en Europe, ezala en Afrique, bano abiso ya mikeo, bazana bakindumba, kole. Nga mwa moko église. Ba yebi ba kiso longo la zemi ba sero anga yo Monaco, ba champion. Na moko esa finga ngaiti na bon marché na regale na moni yazo bima nzamba ebisinga bi sambela pona ye aolinga sala accident na pousse na ese mama s'il vous plaît atali ngabi monsieur so abenga nga monsieur na ko botaye abi davas ngalinga mibala mabumi nene toyoki oui ba na sainga passe ya moi mikolo konzi na komo mela moi batanga ça finga nga mabe afinga nga mabe mwana nasali eloko te ongalinga mibala libumi nene te mukopela lata pour le bima so nalingi ete idepe olinga ye ezate mais afinga nga libumi nene oyebi natiki mela yango mono mwele le konzi le nasali pompage ta nasali na bombo te
lona sa tata nando sa pompage kitata mwandam mwana na sambu isenga na bon marché azongi ngaka ngai na ese yoka abi papa na ese non abi écoutez nalinga mibala mabumi nene te o sanga nini ngese frère ala longwela ngata libumu nene sala nga pasi ya mo lo na komo mela maya moto atsatanga usi eswenga mabe afinga nga mabe ongana ngana pese méchant nzambe ko finga mutu te soko yebi ete pour finir oyo yebi te ko critiquer yete ko linga ka ko trahir baninga na vie na ote po yo pe ba ko trahir yo na lingi na bisa mutu moko oya viva trahison ya batu o vivre batu basambu isokota nga contact quelque chose ezama que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, je crois. Pendant quelques minutes aussi, ces émissions. Dans la vidéo, je tourner na la chaîne de Koti, il y a un pasteur Moko Branham, ensemble à l'église, c'est-à-dire à Branhamiste, habité, pasteur congolais Moko te à Okotalo, la passe 1. Vous avez orgueillé, sur Kotilo, la détourné Michael Postenae. Non, bolimbi sanga na sepeli na message wana. Ndeni. Gretunga na sepela makamba message à Branham te po ba wanga na kombo Yesu. Mais message à pasteur wana nga na za content nango. Alobi ba pasteur congolais te abi ba congolais en général. Bref on est mo pas à congolais. Congolais la kalamuki afingi mutu. Congolais la kalamuki akoseli mutu likambo. Congolais ina mutu likambo. Congolais critique mutu. Mais mutu bongo mona nzambe te. Te to banon solo ndenge toza katsa restaurant oyo to yebanité c'est que avant na finga yo fona yeba yo mais congolais yeba ke lokwa bongo te congolais ta o mona na ndumba et lokwe pousser ya sa ki ndumba wana oyebite tina mboka bato congolais tala congolais papa oyebi congolais azanani oyebi congolais so ndeko na zindi na mai na libulu po abimisi loboko po benda ye congolais benda te mais congolais ozonde ba photo ba vidéo na ngabe na ndima te ke ba congolais ba omona nzambe baza tellement mitema mabe tade ti ser moko azo sambwisanga atindela nga ofandi akomo senga ngo ofandi na zongisere ya ko sakana ngai te ya ko sakana ngai te ya ko sakana ngai te bande ko bana nzambe s'il te plaît nazolo bango so oya mona ngo orgueil alimbisa ngai Jérémie Kabamba je suis représentant d'une grande église oeza l'agneau immolé nzamba pesi ngai mbongo na bomwana na vie na nga na kutani na ba relation otilelo na ozanga mbongo te tina kota sa mabele net les 5 ezokokabo ce na bina ndozo ba mbongo na ngai ya ba locataire hein et comme anga plus de $4,000 mais tangu yo kabelinga $100 ozo finga nga na pasteur a lokuta pour na $100 o pesinga ba docteur mi yibi lokwa ba docteur ayebi ke muto zo kufa mais atindi otro so manini kisi est-ce que somo na ba basale mission pour na ba docteur ba avocat ba to lokuta lokwa ba avocat et somo na ba basale mission pour na ba avocat basa pe mission pour la politicien na biso ba okosa ko sabatoire ba bimisi makambo ba viol mais ba omo balinga bana mike ba fait mission pour la bangote na moni mokonzi mo mukwana na babenga ngoni na mutuka nga na obi mafiki obi pozo bango il faut que zomoka ba fikini na memela ba caméra cachée ape na lobi mino commencer muta lobi botindeli ngesi na kufa et bemba voya ato bominga na olelamba kutu so bominga na kenda nga pelola eloko passe na boya kana tika bana nga mais popo bomanga il faut pika na ngina bisaba na nzambo ba yokanga ba congolais ba tellement mité à mabe tala c'est mon kwa kutena nga lobby voya yo no saka ba vidéo nga bingai abina landa ba vidéo na yo eza partout na internet mais loko na boya konde bi loba ozaka pede afingi ngai nese mama na mona ko penza pede Nathalie a ofinga nga pede tala manque d'éducation ya congolais na bengi nese ma c'est pourquoi qualifier nga pede otena sepela makambu na yo te bongo soko sepela makambu na ngate nga sala ba vidéo pour sepela na ngai na bengi na bi mama yaka lokwa tozali pe na madame na c'est ta mwasi nanga est-ce que yo tu okoka na mwende mwasi nanga leki yo ndenga pe la leki mobile na yo oh yo passer mobima nga bia tangu yo fingi nga nazali pasteur te yandambu tanga na zongi selionde yo passer mobimba to kene na bino bongo muto kwa voya to kene na bino bongo nzamba pambola
Merci beaucoup Nzamba Pambola. Je crois que comme na souka notre émission na biso to pesi micro papa voya pesi numéro na ya contact numéro na yezala zango déjà na quelque bato pour na salutation. Te ba salutation plus exacte na opesa ka madame nanga Marie-Ange Kabamba. Moi c'est H mobile na e. Obi kitoko ne pe na ko bangango ba mama bo benga e bo conseiller a ko mata ma bepo na boy mo la mususu aya bright sana o muke. Jérémie Kabamba, c'est mon fils aîné. Yende icône. Et puis moi, il faut bosser une émission. Au moins, il va sur sa cola. Et il y a Jérémie comme banque. On dit, ah, c'est Miki, c'est moi, nango. On s'en met, ah, banque, sanga. Soit petit professeur qui est de quand vous. Jérémie, bienveillance, Tracy, Gift, Bright, Bananga, na pesi de binobo, la nanga mbote. Na muto abwa kate na bwa kinde yo. Na bi okoresi. Mais na vie na yo kosa la moninga mabete. Na vie na ko wela ko traiza baninga te. Omoni traizo yo zo sa baninga juba osala yo. Moni mutu nyonso yo moni kezo simba te bokabona na kimia. Mais na vie na il faut pas trahir bato. Na vie na yo ko kansate ke yondo za spécial. Pesa ndeko na yo respect, linga ndeko nu. Soki nzambo to mona kate to linga ye. Obongo biso yo tozo mona na to boya na poani. Kaneti sera na lobi. Ona linga kote afingi nga pede. Peda za lokwa mobile lokwa ngai. Quand on dit maman, mobile no, oh yo pasteur mobima, assez qu'on finga nga bongo, net nga so lobi nga bongo e simba langote. Pour simba te c'est que to lo bate 081 375 27 94. Toti kavi à trahir baninga que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comme la souka à notre émission, nous avons invité les prophètes voyants. Et ce c'est pas une émission, ça les faciles nobles. Merci beaucoup. Si boss dans la comme maman Anna Kalamba, merci belé papa Carlos, Josué, David, Calvi, Tevi, Joyce, Louange, Samuel, que Dieu vous bénisse beaucoup. Major Guy Mokondi, Yabaouja Nanyo, Suavi de Kinshasa, n'a pas ce mbote belé. Major Guy, n'a pas son mbote belé, yo yebi, ne to kutane to solaka, n'a pas si au monde en a combo ya Sylvain Kassongo. Mon papa que j'aime beaucoup, oyebi père. N'a pas son mbote belé, ma game kote au solate, oyebi. Général, mon général. Papa na el defa na bureau, ba o bomba yo. Général Sylvano Kassongo, c'est incroyable. Na ebi ke balanzambe bozo emission bo tindele na luke defa ba obomba e lobi na benga kiye na téléphone mais na yambaki bo ezai pe tongo papa benga pe biso to zakaya yo na kutu na cash na kono tamwa cash de po yo loba so ezai bango na ngana yo kate merci. Merci beaucoup na papa Sylvain Kassongo wana za omo ngaka songo pe ka songo to saba dio papa na peso mbote belé merci beaucoup na pesa encore une fois ba partenaire na noso linga mingi na bosanité papa Evaris Guy Bijou Bambongo na bosanité tout le monde. Mois de décembre déjà en Oyo, net souhaite à bino bonne année. Le 25 décembre Oyo, moi avec mon équipe, tu as fêté na orphelin. Donc dans la contribution na yo, il y a $100, il y a 200, il y a 300 dans la quand ngo salaka, salango to kende to liana bango to mena bango to sepena bango. En tout cas, contribution aux alamalo makasi. Tu peux signer encore une fois merci belé. Lobi to na grand culte matinal. Je crois bon monde de ba fiche c'est les qui. Donc Nzambalo là vraiment à ozanga te opambola bino. Merci, bye bye à le prochain numéro et ciao. En tout cas, Nzamba Pambola, chaîne Tolonase, et Kendeli Bosso, et Pambolama, et Soukananzela te, pour Babandra na Tolonase, Babeta côté Moussous. Mais Tolonase, c'est comme Ouibi, c'est comme Ndumba. Mais mon Tolonase, c'est Kaka été pour réponse na yo.